t'entendre parler, Ouais. côté mon Kofi Film, côté mon Gaulois. Si. Mais ton mon peut-être qui warrior. Est-ce que solo, aux Gaulois? Bon, d'abord, il faut y aller au mot généralement. Abia qui ex nae ayebi eti na kati. On s'en fout de son ex, nous on s'en fout. Babima na ye. Nous on s'en fout. Tala na ebi sur le mot na bio moni nga na koli na musique à Kofi. Qu'on se le dise, to koli na musique à Ferreté. To koli na musique à Falite. To koli na musique yaba mami wapi biya to botana yo bana e. To koli na musique yaba cœur artificiel. Et juste pour même pas dans zarani. Problème est pas dans ngai, le la mélomane, il y a musique, il y a malamu. Na lingaraté musicien base à la contre parce que ça travail d'esprit. Asa na obligation à cause la soutenir et non délaisser. Voilà. Le président ou ex-président asa na ngola courant mon anda kuna musicien ya Afrique, c'est-à-dire meilleur musicien africain. Kofi d'abord on a combien d'albums au bol na beau comparer na Fali, beau comparer na Ferré, beau comparer. Kofi a plus de 25 albums. La télé-réalité. Télé-réalité, après Komi Mafinga, après Kendezonga. J'ai les ala danser à Kofi Olomide. Na clip au mona ye. Na mona na atana clip de. OK. Kofi a dingara ya zongi sesu. Voilà ya maniketi. Maniketi lo afinga ka Kofi. Ce Kofi a lobaka yo ba bien nengo yo na otira lo yeba na te. To ngate ba maniketi. Na mécanisme ni. Pour manika yeba ni pona babia. Vous comprenez? On a Babia. Manika tambola na kombo ya Babia. Si to yebi maman ya bana ya Babia. On ne pouvait pas maman. J'ai le show sur la fin la Kofi Olomide. Ce qui a fin la Kofi Olomide na idée que aïnisa en fait ala qui ça fallait que nazo fin la Kofi pour na sepelisa yo. Par contre on ça mabe. OK. C'est un mundi qui te vient à il fait sa mundi joana. Et c'est les mutu pas. Ne bete mutu. Ne mutu bébé bon. Ne mutu bébé. Ate non faut pas. Na yebi si yo makambo na na bargima na. Tonton pas jusque là. Ba preuve nango rozwa wapi yo za na Kinshasa. Na yebi si yo na bato oyo ba oyebi sanga makambo na ba biye na Afrique du Sud ba bete di soko mundi. F victime sali eza kaka komema ba journaliste o ba finga ka bato na photo. Départ ma bien wana. OK. Encore aux Mumbaya ça avait missionné bien. Demain à ça avait missionné bien. Dev idem. Alexis Moninki non Alexis Ali Boma. Mama na papa na baleki na bayaya. Epito. Balobi Alexis Wechi mutu ebeba. Baleki ne ba ko motonga parce que maman na ye na papa na ye tango ba o cha zemi na ye bando yo kanzembo ya kuku. Banda yo kanzembo ngobila ya Kofi Olomide. Banda yo ka musique ya Kofi Olomide. Après que non asa infiltré na minto comme de le Canada parce que Sarah to la sa émission pour na koya ko défendre des mères par rapport na ngoba la sa infiltration pour ya des mères à côté ni pas le bika la vérité et comme que oh yo kanti ni cartel était comme il y a nini FBT mais comme il y a belle vue ba makamona nyonso. D'abord le ngana olobana eza maman wana maman Chantal Bomolo a s'est respecté. Natalagi na ba émission mo ebele. Voilà. OK nda bien té. Moni za nkana. Bino. Voilà. Pour tengama ndenge moko abena confiance ba Alexis Ochuana té. Vous débarquez à la télé pour finir Kofi Olomide ya mboka oyo Jaël Mutakala internet et sambwa. Sambwa na internet ana nidité tana respect. Moni mayoni mo alati ba laxi bina batu boyo. To moni ba parti eti ba atu. Mais azam Jaël azali bomba na mutu. Les big demeure à cause à l'antivaleur T, dev à cause à la Mumbaya, à cause à l'antivaleur T. J'ai les choses antivaleur. Alexis est antivaleur. Bah c'est belé bah antivaleur. Maniqué pas antivaleur. Maniqué antivaleur à 0,000. On a besoin antivaleur il y a virgule. Bah qui s'injure à 0,0.
siko finga tepo Jemima Ibele alobi weza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise. La maman de 5L, la chroniqueuse, la giga, la dérangeuse, la troublante, Soukalango, la femme du patron, gros bébé de la presse congolaise. En tout cas, je vous aime, je vous adore et merci d'abord pour la fidélité, la confiance renouvelée à notre égard. Parce que nous sommes là pour vous donner la joie, la gaieté, surtout passer des très beaux moments ensemble. Très chers téléspectateurs, tenez-vous pas passer dans cette émission, il y a à boire et à manger. Beaucoup CP en abisso par rapport à l'intelligence autobimsa. Alors vous allez vraiment bien être bien servi. Merci beaucoup à Dadjou. Merci beaucoup à Exode Mikebi, donc à la prise de vue. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde au Kolingabiso. Merci à Madame Bevi Kondila Patrona. Bon retour à Kinshasa, malgré qu'elle est éprouvée, elle a perdu sa tante maternelle. Mais du moins, sincère condoléances naïe, courage, condoléances à Sylvie Esseka qui avait perdu son papa. Condoléances à Iboutuya Jean-Pi qui avait perdu sa mère. En tout cas, famille Libota. Toza vraiment la matanga, en tout cas, beau compatiment, message, et condoléances, et tout ça là, vraiment bien. Voilà, c'était ça à la grande H. Madame Sakina depuis Paris, un grand merci à mes parents. C'est-à-dire papa Jean-Bou de Maembo et maman Anassa. Papa na Carla Divin Paulina Maembo, ce sont mes parents. Voilà. Et aussi, merci beaucoup à maman Hortense, ma maman chérie. Merci beaucoup à maman Marcelina depuis Paris. Merci beaucoup à maman Émérance. Maman, merci beaucoup à maman Micheline. Bazara 3 mamans. Oh, ba osalanga mikolo elengi na kata famille libota la maman chérie moi si bambo tenu yango mémé clé bambo tenu yango la place beaucoup là. Bisso, ça me fait énormément plaisir. Je suis avec tonton Yams Yambe. Toroso la culture. Évidemment, dans la musique, car à la musique, tu peux taper domaine mususu. Vous allez vraiment être très bien servi. Dadjou, Exode, mon invité, tonton Yams Yambe, il était un peu malade, il est convalescent, mais sauf que beauté zozo nga kaka, bono rangon débat au télécharger les ta famille bota non ebate. Tonton bonjour. 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 Bonio. Je m'appelle Ibele Pepe Lenengo. Toko. Kitoko. Pepele. Ah, c'est bon. Moi, c'est bon, hein? Pepele. Dégo, gardez-moi taille. Ah ouais, hein? Il a gardé taille, il a belly. Et ça le fait bien, c'est quand on dit Wekito. Wekito, quoi? Ça va. On a un costaud. Mais? On a bagou à mère. Bagou à mère. Mère, je te salue. Mère, je t'aime beaucoup. Ok. Bambo Tenayo. À mes enfants. Voilà. Yansmine Yambe. Yaloula Ungomba, ma fille, je t'aime beaucoup. Aussi à mon fils, mon garçon, soldat, Yassine Yambe Bolangala. Et puis, maman Diasona, ma maman Albertine Diasona m'a depuis Canada. La maman chérie à moi aussi. Maman Claudine Bokatola, aussi à maman José Lussadissou, base de famille Libota à Londres. Rapidement, base de famille Libota en Belgique. Ma Mitadina. Mitadina. Je te la salue, maman. Mitadina. Aussi à maman Aniba Siper. Je te salue. Aussi à maman Annie. Maman Aniba Siper, maman Lili Mère Double, je te salue aussi. Voilà, merci de Papa Jean-Boud Papa Jean-Boud Maembo. Papa Jean-Boud Maembo. En tout cas, merci beaucoup. Et merci en tout cas à maman et puis à Banatou. Merci en tout cas à Bandeko Touba Otalabiso. Petit à petit, on va évoluer comme ça. Maman Sylvie Flavia, Sylvine Joline, Yango Nangoya. Le saco en tout cas. Tchanga ben la prière, sérieux, ça va bien.
On a yananga vraiment donc ya louer ya défati. Voilà. Tout ça la kaka ndenge wane ko sala na frère nanga pe à son âme o na kanisi lelo Jimmy Bokelo Wawa pe à son âme na les chaque jour mon frère. En tout cas tout le la culture. Ouais, je suis toujours disponible pour parler de culture congolaise. À long et à large, je suis toujours disponible avec Maël et Moukeo Nazanango pour parler de la musique, pour parler de l'art plastique, pour parler des œuvres d'art, pour parler du théâtre. Bref, je suis un peu polyvalent parce que je suis artiste. Voilà. Quand la yamsi yambe ba dio wana ko sana frère na biso o pesaka mingi tendance ya ba gaulois. On t'entendre parler côté moko Kofi Film côté moko gaulois. Si. Mais to mona peut-être qui warrior. Eza solo, oza gaulois. Bon, d'abord il faut y aller au Moro Gemima. Ngai d'abord on a ici ba warrior Tumbote et puis ba gaulois tout, ba Kofifi, ba Spiritas. Déjà je vous invite tous, c'est 15 mars, c'est 15 plutôt janvier na Dibaya. Je crois Dibaya rapidement. Diego Milito. De Diego Awendo, toko zawana na barbecue na ye, concert na ye, Motema ya Saratola. Motema ya Saratola. L'artiste. Ah, interpréter biso banzembo ebele qu'on doit être là pour na go soutenir ye. Naza en tout cas mélomane ya bonne musique. OK. En tout cas na c'est plan la musique nyoso. Voilà. Na participer à ba concert ya Fali ebele, ya Ferre ebele et juste pour même pas na ngezara nini. Problème est pas nangai lokola mélomane ya musique ya malamu na lingaka te musicien base à la contre parce que ça travail d'esprit aza na obligation à cause la soutenir et non délaisser. Voilà. C'est ça en fait le on a nazali contre un moment moni bato ba comme ko ça net ba quitter sa faire pour ba revaloriser plus Fali. Alors c'est fait que ngana yaki na komisiko gaulois parce qu'on a soutenu au fer. Mozaki Gaulois. Nazaki Gaulois. On a fanatique, il y a bonne musique. OK. Il y a musique, il y a tout sans exception. Voilà. Voilà. Surtout le Belalelo par rapport à la infiltration. Grâce à mots infiltré na kati ya F victime à solo la qui na pépé tout ça bah ça qui complot mais à part le tout ce qui te luki loko le loko oyo et loko oyo ba bengi loko la ba preuve et tikala ekozala te nzambe pa la raté kolala kolamuka te komona na réseaux sociaux ti siko ba preuve ezate verdict ekoyaki mokolo na lobby hier vu ba injure ba comportement ya Jaël Chaud ndenge abusa ba miso pona kofinga Koffi Olomide ki ba bima na ye ba insanité to kofinga ba bêtise ko la ba parties intimes na ye côté kuna Alexis kofinga F victime biro mo papa na so edi ba diete oya na boduka na peso ba mbote ba kwesi na message que ba propos tout ce qui se passe na ba chroniqueur au ba yaki arena etali F victime te etali F victime eta F victime te mais ba betali F victime te non eza bazolinga ba c'est avec ba c'est débarrasser na bêtise mais au moins déjà soyi déjà ba kolio niei ata osukoli solo ozala kaka osokola vite fêter il faut aux temps quand ta douche pose à tranquille. En fait je profite de cette occasion pour saluer mon père mon Konzi Koffi Olomide depuis sa résidence là où il est dans Papa Mobimba, Quadra, l'homme de 4 courants à histoire à musique, Moutabanda Bercy, Moutaliboso, Moutamema à musique, Belé Napoto, Moutaliboso, Moutasama Rambotou à Liboso à musique. Mais les lots réduits en miettes. Non, Kofi a réduit en miettes. C'était preuve que Kofi tisse Guazo Betara parce qu'il a la succès na innocent. Autant les gens qui featuring en salle na Davido, il y a 1 million. Nous avons featuring il y a Wero ils attendent 800 000. Ya wera. Yate. Boutika wera. Lukela ngata ya JB, ezate album JB un album na terrain, qu'on se le dise. Yate. Kofi azala avant, azapa kozala. OK. Na revenu na ilo na. Omoni bato lokwa neti ba Jaël Chaud. Baza ba ndeko biso to mona bango bandumba mena internet. Mamai. Obandi na Kofi il faut vraiment na réduire moi bato belé.
On faut-il la téléphone nassé? O te poudre. Bato le roi net ba gel chaud. Gel chaud ana CV ni. Chroniqueuse ya wapi. Gel chaud azaba fi oyo ba yena ba Karine mo compte sur internet. Équipe nationale. On comprend? Équipe nationale. Bah, il y a une équipe nationale. C'est fait tant que il y a une équipe nationale. Bah, il y a aussi un makambo bon bah non ça là. But de l'équipe nationale est akini. La télé-réalité. Télé-réalité. Après commis ma finga. Après que kenezonga. J'ai les ala danser à Koffi Olomide. Na clip au monde là. Na mon année attend la clip. Ok. J'ai les ali. Est-ce que j'ai les sika ba BBC à bazalagi automatique. J'ai la sika BBC automatique azalagi encore zala. Elle voit Chic Mouka patron ya chaîne mo ya YouTube. Lelo yo tombo beta ma solo ya ba Chic Mouka din internet à l'époque. On pourrait parler de Jaël Show. Non, on ne pourrait pas maman. Jaël Show so azo fin la Koffi Olomide. Soki au fin la Koffi Olomide na idée que aïnisa en fait ala qui ça fallait que nazo fin la Koffi pour na sepelisa yo. Par contre, on s'est amabe. Ok. Fali, Yemoko, Azana ba estime ébélé par Koffi Olomide. Maman, personne ne te trompe. Moi, j'étais chez Koffi na Montfleury avant d'ici biso na ba Omba, na ba ndeko mususu ba journaliste, je crois ba Toto Weekend, to vandi na salon moko pembeni, Koffi a koufeli maman ami. Ezana na câlin o ezala trop serré longtemps tel quoi ya Koffi na Fali et puis Fali a Koffi ba to yo talaye Fabregas ayi ayamba yewana leki na biso gali ayi ayambi yewana Gez Mawete Fali tango ya akoti Koffi azui et puis Fali Koffi mutamema été Fali a kiti na kata lopango wa Koffi akemba moko tout droit na palais Koffi ba yebisi Fali ayi ba moko Koffi a telemi alandi Fali na palais donc moi nanda c'est-à-dire azali fils oh bien aimé par Koffi. Et puis Fali a yebi yango que carrière nanga c'est Koffi Olomide. Non. Fali maman attends s'il te plaît. On est tout lobaté. Attends s'il te plaît. Non c'est juste banalise. Non c'est juste banalise. Il y a aucun musicien congolais où il vivra les canakata quartier la tête azala aimer le quoi Fali. Non ça c'est vrai. Azati. Azate sur tous les plans. Koffi a revalorisé Fali sur tous les plans. Ok. Sur tous les plans. Pour qu'on ait que Koffi à Lubarayango, Fali Azala, directeur, chef à répétition, Moutalongo la yé. Tilelo Azala. Tilelo. On comprend? N'ayez pas makambo ba fingara. La bêtise. C'est quel genre il y a musique. On a suivi tous avec ma polémique. Il y a Sankara Bleus éléments et Roger Ngandou qui est encore Moussaka. Mais il n'y a pas eu des insultes. Il n'y a pas eu de yo, zoba, machin. Celle Moutouba Mbappé, yo, Moutungouba. Ils ont rappelé direct confité. On l'a calé, non? Fali il a reconnu que Grand Mopao, et le Wanango Kouloutou n'a les Grand Mopao. JB il a reconnu, JB ele qui a Papa Wemba. Bah, ils ont tous reconnu la valeur, il y a monument au toit vivant. Ok. Lélo na musique, Nigeria pays Moussou se reconnaîtra Koffi Loko la légende de la musique il y a Afrique. Ok. Alors ceux qui montent le roi grâce, comment il s'appelle? Gel Show. Mutakala y a internet et Samboa. C'est permet à la TV, à Fingra Koffi. Le Warrior, c'est permet à télé Maboko. Ça fait mal. On s'en fout de son ex. Nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout. Tala na ebi solo moko na bio moni nga na koli na musique à Koffi. Qu'on se le dise, to koli na musique à Ferreté. To koli na musique à Falite. To koli na musique yaba mami wapi biya to botana yo bana e. To koli na musique yaba cœur artificiel. Mon Madilou, Nzembo ya Lutumba interprété par Madilou. Nzembo le roi vers cassé. Nzembo le roi sans anesthésie et bembenanga yangoyo.
ezana no kotanga makila On a Kofi. ya ko kaloba nga ya suka olinga kanga banzembo lokwa ba Airways On a Kofi. Fali alobango ye moko je suis fanatique ya Airways. Banzembo lokwa ba SOS, banzembo lokwa ba bangobila. Nous sommes grandis avec banzembo wana. Nous sommes pas grandis avec un des beaucoup je l'aime. To kolina banzembo. Voilà. On nous a mis koloyo. C'est-à-dire Kofi demeure légende ya musique ya Afrique. OK. Pas si ezali tango Alexis Wechi. Ah, muto na forme chef de guerre. Chef de guerre té. So chef de guerre on a fallu muto a baptiser. Fallait bien chef de guerre. À la forme ni papa. Té. Omoni banga musoto lo banga tobi mi s'appelle Fali à mon mabe. Fali batu kutu aibeta makambo wana té. De par à mabenga na mon Fali a sali to équipe ya F victime sali eza kaka komema ba journaliste o ba finga ka bato na photo. Départ ma bé yango wana. OK. Encore aux Mumbaya ça avait mission est bien. Demain à ça avait mission est bien. Dev idem voilà pour nanga jusque là. Mais bandeko ba le kana TV pour finga Kofi pour fallait se pelana. Par contre muntu ata moko ta finga Kofi fallait se pelana. Azati. Azati. Donc ça là, c'est comment tu vas 4 5 tu vas presque 7 émissions, bah tu vas réagir, va se pélater. Yango na biso na réseaux sociaux. Fali amemi bango poto M susu ya idea bana mai bando lobela kombo nanga na récompenser bango. Premièrement, deuxièmement, Fali amemi bango sous poto na idea na besoin événement ya makasi o na nango arena esimba bango pe ba kende ba tia makelele na poto so bango pe ba ye ba na influence moko boye et quoi apporter par contre et apporter eloroté parce que fallait auto beta consort ya munene ya ani mais tikalité hein et tikalité pourquoi tikalité parce que chantage ezal siko na kombo afali ko finga batu na kombo afali Jaël na grâce tembo kotoyo manike kuna kotoyo tu vois tout ça donc et créer des équilibres toyebi te fallait la tagi nini a petit me costo a tika mego voilà fallait ta nini fallait la tagi nini petit me costo tu évolué papa mais na lelo mabe tu évolué tu évolué tu évolué vous comprenez fallait l'attaquer nini on n'en parle pas bilo nini fallait checker na makolo on n'en parle pas mais faire abeta concert abeti Céline awa boots na stade de Martyrs lobela Céline si l'autre lobela rango pourquoi parce que concert ezaki na ba insulté fallu deux fois communication ils a bien mais deux fois il faut pour na bata au travail na bango il peut pas travailler avec tout le monde pas tout le roi ba Alexis Wechiwana c'est pour défendre Fali, des fois finga Kofi pour faire mon cadeau défendre. En fait, le mot en fait m'échappe en fait. Il n'y a pas le mot qui convient vraiment à la place. Il y a ça Alexis Wechi. Qui vous reprendre le display hein. Voilà, au moins Alexis Wechi. D'abord, il est moins intelligent en fait. Il est d'abord moins intelligent parce que moto azana mayele. Na olingana kumisa na flatter Jemima. Nana barguimé belé. Nga sur na flatter Fali. J'ai plein des arguments au sakanati. Je n'ai pas défendre Fali. Nazana ba argument na yebisu yo Fali ya obenga. Guide de sa génération. Na yebisu yo na flatter Fali bien ça na finga qui que ce soit. OK. Mais comment pour oloba makamba Fali il faut finga Kofi. Donc pour oloba okumisa mwana il faut finga ka papa na. Alexis est allé plus à lui que non Kofi Olomide au salaire et l'autre côté ba no ba na carrière no au salaire l'autre côté na musique et l'équipe Fali. Musicien na ndaku ya munene et puis ndaku ya malonga na mboko yo Kofi. Oh mon frère. Ndaku ya munene pe ya malonga c'est Kofi Olomide. C'est Kofi Olomide. On comprend? Parlons de ça. To beta lisolo na pembeni. OK. Musicien oyo abeta Bercy à Liboso na Congo. Musicien congolais. Et puis musicien premier musicien africain abeta Bercy. Et là Kofi Olomide en 2000. Mais il y a moins de 40 000 personnes. Et ça problème té. Et ça salle avant tozo arena lelo, salle nene et ça qui Bercy na Zénith. OK. Vous comprenez? Maman
tolinga to mélanger à fait makambouté. Kofi a 4 Corans na soirée moko et ça la maté tilelo. Tilelo et ça la maté. Tilelo na musique et ça la maté. Kofi a 4 Corans, meilleur chanteur, meilleur clip, meilleure chanson, meilleur album. 4 Corans. Lelo Kabila le président ou ex-président asa nangola Corans mon anda kuna. Musicien ya Afrique, c'est-à-dire meilleur musicien africain. Kofi d'abord on a combien d'albums au bowling a beau comparer na Fali, beau comparer na Ferré, beau comparer. Kofi a plus de 25 albums. Asa leader décennie. Non contredire yo parce que vient jour à lobby que non nzembo le quoi bibi et l'équipe nzembo ba miseni nyonso ba. Nzora kisi Nzora asa vient nanga avec beaucoup de style. Asa mo site mobali. Asa vient nanga. Asa moi site. Moi ça zarabongo. Te yebisanga na yeba. Mozindo tout le. Yo faut yebisango pe sanga. Asa moi si comme les Christine maman la d'actrice. Oh, attends moi la moi si. Non, moi ça zarabongo. Côté ma vieille daille. Non, moi ça zarabongo te. Oh. Moi ça zarabongo te. Qui sinzora moi cité. Asa nani? Qui sinzora azala mukala ya Kofi. Mutu Paul le loba komwa ya Kisinzora. C'est d'abord qui? Kofi Olomide. C'est Kofi Olomide. Kofi Olomide muta façonnera bango. Maniketi le fingra Kofi. C'est qui? Pour qu'on en parle aujourd'hui de maniqué. Ah mais notre père qui est aussi Yomoko Zomo na mapamboli tozoa. Sango ya babia ba kobele na monde entier Kofi a memi na Bercy akimi Kofi na 2000 ans. Ce Kofi a mémoire azam musicien au Kofi a lingaka makasi au sarati. Babia ndonga soko. Mais akima Kofi na poto tango azongo Kofi a lingaka ya zongi sesu. Voilà ya maniketi. Maniketi lo fingra Kofi. Ce Kofi a lobaka yo babia ndengo yo wana otira lo yeba na te. Toninga te ba manike. Na mécanisme ni. Pour manika yeba ni pona babia. Vous comprenez? On a babia. Manika tambola na kombo ya babia. Si to yebi mama ya bana ya babia. To yebi loko. Après babia bana msuwa boto na tanga bango te. Après ba ayi akanga maka na babia. Aboti pena mbali mususu matikanga maka na babia. Babia batakufa aboya na kapa akufa. Mais ya chaka babia. Ma o Kisinzora Kofi Mutaju ya créer ya fabriquer ya longwe. Akei tutunai Jibekolo Marti. Eza nzembo oyo ezala ya quartier latin. Kisinzora yiba mwa ki apesi ba danser affaire ya Jibe babesi ba o ba kufa wana ba o na ba Anya ba Monica Celeste banani dans le peso histoire na ba repère nyonso parce que naza ma fanatique à bonne musique. Ben oui hein. Alongwa il y a travaillé dans orchestre ninte Kisinzora pour le lolo ba bibi zanzembo l'équipe nzembo nyonso bibi la renta sur la renta to yuka ngo za nzembo kitoko fala beti nzembo na très bien bon ye moko fali so tuni Kofi wa fanatique nzembo nini na album na carrière a fali a luka réfléchir je te dis mais so tuni fali wa fanatique nzembo nini et pas Kofi a kendaka gauche droite yebiso Airways ya sundeni Ima what? Déjà non. Tout elengi hein tabufatu anidembo de abosoi et sali secret. OK. Il paraît que kuna paradis. Bango bagana OK, yango de Airways. OK. Fali ko ta fanatique ya nzembo wana. Ye mugo mukolo nzembo lobi na fanatique ya Airways. Allez yusko moi musala na ye tu débarques à la télé pour dire que non bibi elegi na Airways. Détraqué mental. Ko faire ça le côté na carrière né. Non, ils ont problème. Quand il y a un bi, même papa bota Alexis Monique non Alexis Ali Boma. Maman, na papa, na ba leki, na ba yaya. Ba lobi Alexis Wechi mutu ebeba. Ba leki ne ba ko motonga parce que maman na ye, na papa na ye tango ba ocha zemi na ye bando yo kanzembo ya kuku. Bando yo kanzembo ngobila ya Kofi Olomide. Bando yo ka musique ya Kofi Olomide. Bambambola wana. Tobwaka chéri na moto mbambola. Banzembo lokwa ba rive gauche. Banzembo lokwa ba Koweït. Et non Kofi na banzembo. Kofi c'est vraiment légende. Kofi d'abord Kofi azana 25 albums successifs. Ata moko raté. Quelle légende de raté. Non mais Kofi a obligé il y a aussi la succès ti qui okufate mais jusque là
nzembo ya jibe utu bimat comme on dit bal de match et utu bimat banzembo comment to yutu kangide akuna à part tinga na yo ne kirkelium vitae nanga 50 ans 50 ans na carrière yango kandi na yo kinde betia mais Kofi a beta clip nani na Davido na Diamond dawa ko total ba vie boti na pe jiba beta pe featuring a bongo. OK. Donc voilà. Mais vous condamnez Kagel, mais pourquoi vous condamnez Prince Bakali? Prince Bakali il a fini pe nana. Non. A fini la femme de Prince Bakali. Prince Bakali problème na eza Prince Bakali. Problème na eza li a azali na besoin akoma pemi na Fali. Akoma warrior. Akoma warrior. Prince Bakali. Prince Bakali. Oh matière. Azali na besoin akoma warrior. Oh là là. Mais lokola esimba kité. Ya mwana zongeli Kofi. Est-ce qu'il y a un autre blessé Kofi? Bango na merveille rambo wana le. Nga batengama, nga tengama. Merveille rambo tengama. OK, merveille tengama oui. Alors il faut abata bongo, fallait avoir confiance dans bango té. OK. Ce qui coûte pas vient mon pas au tengama et oui pas na bosani. OK. O tengama na bino. Voilà. Pour tengama et ndenge mo ba na confiance ba Alexis Ochuana té. Vous débarquez à la télé pour finir Kofi Olomide ya mboka oyo Jaël Mutakala internet et sambwa. Auto l'accès sambwa na internet ana na nidité tana respect. Moni mayoni mo la tiba l'accès na batu boyo. To moni ba parti et tiba atu. Mais azam Jaël azali bomba na mutu. Azali kwanza te. Akenda Afrique du Sud on dit ba bete kuna na Zulu na yoka. Mutu beba. Mais oui. Ba Zulu ba ngaba botole soki mbongo atanga na téléphone na sima boye. À résistance ba beta soyi nani sima munduki se ya munduki to benga soyi fesa munduki wana esele mutu pa na mutu beta mutu nde mutu beba bon nde mutu beba ate non faut pas na yebisi yo makambo na ba argument na tonton pas jusque là ba preuve nango kozwa wapi yoza na Kinshasa na yebisi yo na bato oyo ba oyebisa makambo wana ba biye na Afrique du Sud ba beta lisoko munduki. Donc Moutoune ça la malam. Jaël Moutoune ça la raté. Donc ça parce que yo na bien fio aza crédible. Fio aza ataba Karine Mokonzi ba fingaka. Mais ba sala ngotin te Karine. Est-ce que Karine osa makambo wana? Karine Mokonzi a fingaka. Est-ce que osa makambo wana? A publier mais moi mi publier te, ya mi laxaté, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est malheureux. Voilà. Avec mutabongo les gars au finga Kofi. Voilà. Donc quand est-ce que yema ko kana lia? Ya ko kana mama ba minu. Ta fingi de mama si. Abia lia c'est bon. Te boya ko na Cindy. Et ya belle qui makasi. Na kibo moi si tu ya za moto. Ah papa leki, ya belle leki. Ni Cindy atali colonel awa to mona ngote. Mpende to mona ngote. Et moi Cindy yo lati boy to bomba parti nyo so tranquille. Intime. Il y a des échantillons. OK. Ça c'est. Il y a des échantillons ya Cindy. Et maman honorable. Maman si. Maman Olomide, Cindy Olomide. Yazande aza mande fanatique nde ya Cindy. Sikoyo, c'est tout somba kwanga. Ye football l'acception le roi échantillon. OK. Moi si mo boye. Non, c'est le place de commis siko. Demain nyangi mukusa talo à qui je dis bonjour. Aleki a sali analyse. Avant analyse, a sali comparaison ya banzembo ya Fali ya Kofi o ayemba na mon bonheur o Cindy ayembi. On est qui non analyse oyo demain a salaki. Ameki ko ba kata émission na ye par rapport ya choix nana ketchup. Parce que nana ketchup a sali choix na ye ko lobaki ya za na ye abakuka. Aza pona sila. Et demain na mayele ne alobi que non, ozali mwasi ya star lokola Fali. Fala da papa ba warrior. Na kata ba warrior, to da baba cook, to la famille bota, to ba fana ba comédien tout. Yote que maman, okoko la sa choité. To moni maman fait Chantal Bomolo à l'équipe na ko finga des mères, ko benga des mères pe que non aza infiltré. Na minto comme de le calendrier parce que Sarah to la sa émission pour na ko défendre des mères par rapport na ngoba la sa infiltration pe ya des mères de côté ni. Pas le bika la vérité et comme que oh yo kan ti ni cartel était comme il y a nini FBT mais comme il y a Bellevue ba kamona nyonso. D'abord elo ngana olobana eza maman wana maman Chantal Bomolo a se respecté. Natalaki na émission mo ebele. Voilà. Aokenda bien te. Moni aza nkana. Nkana obenga nkana na ngoya. Na ngoya. Na okende na ye vraiment mabe mingi te mais a se respecter parce que moni aza akolide. Voilà. Et aza Chantal Bomolo aza ma sœur. Maman mkolo. Aza ma sœur donc aza déjà dans les soixantaines. OK. Le soir aza dans les soixantaines te seki ane na nzoto mabe. Pour aller lembi déjà avant. Lembi déjà donc
le mabe. Non, non, mon mabe non le bâti. À ça l'effort à défendre le ming Fali. Que ma finga. Tant où maman Chantal Bomolo a 17 ans. Aïe Minzemba Fali nini. Aïe ya Chantal Bomolo. Tant où a 17 ans Nzemba Fali nini o zagyo cancela mobile na. Copain na o no cancela Nzemboni. Tant où a 14 15 ans na ba série na bango ba Chantal Bomolo azena mobile nini o azagi soki avandi oyo kanzembo a revenu mobile na. Ate papa la soluambo Te problème te tant on a 25 ans. Alors kanzembo Fali. Donc botika ko flatter Fali. Botika ko samara mususu pour la ça Fali que to lingi yo mingi. Non, carrière ya Fali place et outil na place à Zali na place à okende yende maître suprême ya carrière na ye. Ayi maramba o sala. Botika ko finga, botika ko kotisa Fali na ba rankine na ba potopoto mo ezanga na makolo. Et puis demain le moi ma bête. Comment va benga demain infiltré? Pourquoi pas lobby que non pourquoi nana a imposé na pour la maman Chantal. Oyebi. Soit nana etali était kanga munoko. Oui, à salaka. Tant à sombeli renaissance bis. À sombela pour dire des ringa. Tu sais pourquoi? Un leader d'opinion en cause à la jamais n'a parti pris. Un leader d'opinion en cause à la jamais n'a parti pris. Tant que à salara acte on est au sombela ko kende ko tika bus et pas renaissance na dering ouais ransoniste nyonso bazagi ba vita bien ba se retiraka. Parce que mon avis au cause à la jamais na tendance mon bobo. Moi si a fallu au cause jamais que nganaza famille libota. Non non au cause ba moté. Encore le monter moi si a fallu au cause jamais que ngana famille libota. C'est pratiquement impossible. Donc celui demain à lobby yango ba benyango infiltration ngana au kamo. Non mon amake batu musu ba défendre beaucoup la ngana fallu na ba sentiment. Mais tout peneza malamu. Tout est sous malamu té. Mais tu vas on a biso ba Chantal Bomolo on dirait mali le côté be moi trop na mutu. Mali le côté trop na mutu pour Chantal Bomolo qui n'a pas poto kala. Au demain une ko yemba nzemba kofi. Or de mère ayebi on pas comparer que maman Sinzembo yembi. Yaya Sylvie au cause ça fallait boani. En cause ça fallait boani. Au cause ça fallait et puis on mi cause ça yemoko yaya ba nzemba ya Kofi. Est-ce qu'il y a un ba musicien ba nzembo na bango eko le kabiso. Nzembo musicien le roi Kofi. Musicien le roi la Papa Lutumba. Na ba nzembo ba interpréta. Ba nzembo le roi ya Luambo. Ya Redi ya Miss. Ya Redi ya Miss. Est-ce que ba nzembo ba misano yo go boyemba ngoti? C'est faux. C'est faux et archi faux. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que Nzemba Kofi tendeni. Nzemba Kofi nini we ko échapper mutu na mutu. Nzembo ya Kofi nini? Kofi Olomide. Quoi d'accord Chantal Bomolo. Respecte-toi comme madame. Oh. To comme la sona suka. Pas to bakana poto ba complexé. Comme la souka tonton. Non, bah c'est un moussoufo zong sarabango. Tango iya zana mobali osala ka makamba ya bolingo na mobali na ye. Banda go ka banzembo nini? Bambambolati, banzemba kala Kofi. Banzembo lo kwa okay wapi? Yo bongwani wapi? Yakakobuma mutu oyo pelisaki. Banzembo ka droit de l'homme. Banzembo lo kwa droit de l'homme. Banzembo kwa désespoir mama désespoir. Banzembo biso tout le monde va choc a bolingo. Tant ba boya ka wana. Tant ba boyo wana oluka nzembo yemba obeti nzembo lo kwa ba azalaki nzembo lo kwa neti ya SOS. Banzembo ebembe na ngai yangoyo. Ba non assistance ezana no kotama matila. Tanga komba moto alinga kale pa wala teko ba chéri na. Yo wana tanga nani? Wana tanga. La bosse elle komole. Voilà, donc c'est l'ambiance de cette émission. To comme na suka, mais la décision de bureau ya fali pour na yo pour ou contre. Tenga sepeli nango. Na sepeli nango eko kata ba monde fali mo ba kata bango bazoba. Et kata bazoba le roi ba Jael Show, eko kata bazoba le roi ba Alexis Wechi, eko kata bazoba belé le roi ba Kisinzora. Bref, eko kata bango yo saranati. Mais batumsu ba bi fala ki kaka atanga kombo. Te tanga tangi tel quoi bangi ba Jael ba Alexis ba finga parce que on bengi ba anti valeur bato tout na meki na arena oyo ba anti parce que au sangisi na ba demer na ba tonton bev ba anti valeur bazali
Il fallait que demain à cause de l'antivaleur, demain à cause de la Mumbaya, à cause de l'antivaleur, j'ai le choix antivaleur, Alexis est antivaleur, c'est belé pas antivaleur. Manique pas antivaleur. Manique antivaleur à 0,000. On a besoin antivaleur il y a virgule, qui s'injure à 0,0. Le antivaleur n'a besoin pas possible. Voilà, qui s'injure à zone qui tient sa tête challenge. Arène bête peut à date. On a le roi de la forêt tia date. On a souverain tia date. Qui s'injure à auto aux Motona tembe tia date. Auto aux la porte parole à roga roga. Na boisa? Qui s'injure? Position quand on a position. Te baluka position baluka crédit. Baluka position mais te kara ki bongo toté. OK. So yango moni poison n'est pas fali, il fallait souler ka uka négocier les. Pour ni pourtant alonga pas fali aki pas wata mimi Turquie France a banyo finga fali. Parce que ngana na ba vidéo oyo ya kisinzora o finga fali. Na ba audio oyo ya kisinzora a finga fali e bimate. Ke bimi sangot. Muta omoni respect na mon oui a fait. Masa nanga Jimmy Sikazali. Ah boké la kena nango. Na ebisote ezali téléphone na Jimmy za. OK. Pour Jimmy puis muta ya kisinzora enregistra ka ye. Ba solo la na ba voice ni za la rati. Mais puis il y a ma confiance à mutu nanga. Voilà. Vous comprenez? Kisinzora muta on peut sa confiance à une minute T na vie. Maintenant, on a le sa date sur ligne. Kofi a payé sa date à Bercy. Non, payé ça après. La bête a pété. Kofi administration ya arena. Musicien congolais à Liboso, l'administration ya arena reconnaît c'est Kofi Olomide. Voilà. L'administration arena reconnaît premier musicien congolais à yara au sein à concert awa, c'est Kofi Olomide. Mais Simbate vit à Covid. On a de la matière, mais sauf le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut, en tout cas. L'analyse pénale musique, na GI télévision. Oui, bah que musique pénale na zongeli pe na osansania ce qui est de la culture. Je vais parler des candidats fanatique à bonne musique, na linga faire na linga fali, na linga bango tout mais na kofifi ya makina. Ouais, pire petit pe ya vie na pe Zakari ba baswe. Jamais yamgoni. Voilà. Comme na souka. Yo comme ça bébé c'est bon. Jamais ewa yamgoni ewa. Ya côté ni non. Parmi bateau opprimé ba anti-valeur V on a pas na kati. Mais oui. Mais oui. Moi on le là, ba ju moi na ba chaîne internet Veyo ki pasi pasi ana yoki. Donc il ngola ça au monte ya aluba tanga finga ki ba golo awa. Pour sepelisa équipe moko boy toi sepelisa fali. Bagolo puis ba filmer à moi na point faible ba chaîne internet vers les livres plairant. Voilà, vieux plairant te comme une souka. Un dernier mot par rapport à cette émission pour clore. En tout cas na ba déjà janvier tozongi la ba émission ya musique. Tozongi la émission musique vraiment. Na Jemima Ibele. Voilà. Sami rapport ba musicien. Je crois Ngamoro paye des fois dans ça la plus la descente et Top Max César et la famille Libota Top Max d'ailleurs route en musique. Voilà. Ils ont vraiment chaîne en musique, mais vraiment musique. Tu bêta 200K, 300K dans jour mon corps en tout cas Top Max et Lelo. Tu mélanges nada kofifi. Na colline na musique à Kofi. Mais na linga fali na linga faire. Voilà. Mais na colline na musique à fali ya Kofi ko yé na ngauto yo za warrior yo agoloa te. Voilà, nous sommes arrivés à la dédicace. En tout cas, merci beaucoup. Remerciement. Merci beaucoup. Je te salue, meilleur vœu, mon pas ou mon condi Kofi Olomide Quadra. Valeur mon la musique à Congo to Tigala Nango. Kofi Olomide. En tout cas, valeur ya musique ya mboga na biso c'est Kofi Olomide. Moko to ana to Tigala na eza monument vivant na biso c'est Kofi Olomide. To protéger yango to batela yango, ça sera quelque chose de bon. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'avais dit qu'on va commencer à faire des analyses de ma musique parce que au-delà de tout, tu as un communicateur, tu as un chroniqueur, tu as un animateur et là musala ototangela qui voilà to kolobe la belle vue parce que tu as ta famille Libota, to kolobe la culture. Oh to ko ya to ko papango awa.
Vous supportez biso na marambango na domaine nango. Voilà, merci beaucoup hein. Je salue Sarah Tola la moni mikolo yo maele o ça vraiment kitoko. Demain nyangi mukusa talo na on a dit que même morale et aussi cette personne va tous vous engager maïbeli. Bon bientôt la retour il y a Jet Set na Kinshasa, DG Polo. En tout cas merci à Marc Aous pour la vidéo, merci à Ferrari pour la vidéo, merci à Emmanuel Tosh on a fallu pour la vidéo. Artiste et musicien tout na linga bino mingi, ba comédien tout o linganga la lingako. O po linganga te tant pis. Voilà, merci beaucoup Nadadjou, merci beaucoup na Exode, merci beaucoup à tout le monde. C'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h/24h. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.